wabino ndeko na bino, wabino mwana na bino, wabino mosali na bino, wabino leki ya mosali ya ndeko ya bino. Mbote na yo bandeko nyonso bolandi biso o boza scotché na ba chaîne na bino na entrée ya kolanda ya bino basango ya politiko na émission ya kitoko concept ya sika au milieu du village to elibino yango na bandako to beti porte to kota na bandako na bino to zomi bongo na chaîne na bino na etando na bino ya moke to ya monene pe oyo ça dépend oyo za la mona ndako to kolobela bino lelo politiko ezali bongo émission na bino bongo yo olobinini esalami bongo na chaîne na bino oyo bolingaka Kleboa original ya César Ngadi grand prêtre to bengaka e bongo na Paris to lobela bino ke mission ya kitoko yo to créango na force ya bongo ya chaîne yo ekokani na yo na ndaku na Kleboa original ya bino ndeko na bino Patrick Masidi aye kokota na bandako na bino po avanda pesa ende place émission ya lelo to lingi to lobela bongo sujet na biso mama na likambo ezali démission ya Jean-Marc Kabundi lelo to yeto vanda to kota to siéger na mitema pe na makanisi na bino to loba oyo nini Jean-Marc Kabundi azako sala oyo nini yope ozako kanisa po na Jean-Marc Kabundi asala au milieu du village ndeto ye na yango to solola na bino bongo yo lobinini concept ya kitoko to ye na mona kati ya bandako na bino tolingi tolanda bongo image oyo Jean-Marc Kabundi asalaki pona démission na ye TV Zali Radio T totala image tozonga juste après image c'est parti très bien. Webi combat mené Nalito Tosali. Vous savez que je ne suis ni traître, ni affairiste, ni intérêt personnel. Nous avons tous combattu. Autocom sa partie et si qu'ils allaient les voter. La décision, bien les décisions qui vont suivre, les heures à venir, oui, que Nazui Yango, on a intérêt Nabino. Je ne vous trahirai jamais. Tout ce que je prendrai comme décision, les alliés pour n'abonner Nabino. Merci beaucoup. Mais pour les aussi, voilà, bon, yo lobinini na image oyo utikotala, tolinito yo kape ba vi Nabino, na émission ya kitoko tozali kosalela bino, omoni image, nenge balobaka ke TV ezali radio te, tomoni biso nyonso. Pesanga vina yo na suka émission oyo toza au milieu du village toza pona mutute concept ya siko to ye nango yo muto moni place Jean-Marc Kabundi sali mabe oyo ezo senga peut-être yo na ndako oloba pe avina yo mais biso ba oyo to ya wa to lobite ke tozali na monopole ya vérité toza juste au milieu du village to yebisa bino le pour et le contre décision ya Jean-Marc Kabundi to mesana na ngobongo to banda koloba ngobongo ensemble na bino voilà to linga to kota na ba point oyo essentiel oyo Jean-Marc Kabundi oyo akokaki ko réserver to ko batela ya ekolo ya RDC oyo ezali valeur na ngai mwana ya mboka lingala oyo ezali valeur na biso drapeau oyo ezali ekolo na biso mboka wana nde epesi ngai makasi ya koloba nayo pembeni ya ndako na yo na kota na vanda ata otokele na toke porte na yo te merci na yo voilà tolinga ko signaler nanu na ba imboka que Jean-Marc Kabundi azalaki bongo vice-président ya Assemblée nationale déjà tokolinga to lobela batuke kozala na rôle ya makasi bongo ya mboka eza na biloko mususu oyo koki kosala te po yo ndo zali exemple ya suivre ya mboka na biloko mususu ezali yo ndefo banda kolakisaka biso nzela Jean-Marc Kabundi tozana no côté contre wana oyo yo ozokanisa ya ndako yo pe lobela biso voilà Jean-Marc Kabundi na communication oyo biso to sala na oyo biso pe to yebi po balobaka tout geste est communicationnel merci na yo pe nde mutozo commenter nga na ndako tozala na moi
feeling back wana feeling na feel back ezongela biso na yo mutoza na ndako Jean-Marc Kabundi asali oyo peut-être bato mususu na bandako pe bazolo bezali haute trahison. Comment va bien haute trahison? Balobi tout geste tu peux ou ne pas communiquer mais quand même tu communiques. On est allé na monoko ya le poto au balobaka. Voilà place tolingito tirer abiso leçon na moi makambo oyo. Toke to fouiner to luki to panzi ya kupanza pena to lukela Jean-Marc Kabundi oyo ya asali balobi habitude oyo Jean-Marc Kabundi banda yango kala. Tokoloba pe na bato pe batalaka Jean-Marc bako constater que Jean-Marc Kabundi azali moto azalaka trop impulsif oyo balobi na lingala ki azalaka moto ya kanda mingi na kanda moto abebisaka nde makambo aza moto ya lingi plus kolongola ko dégager eloko na mbala moko mais tant yo lingi kolongola eloko na mbala moko ozoko yeba te ba répercussion nini ko sala ba cause ko zala nini mabe ko zala nini après wana ngai pe nini oyo famille na ngoy ko subir. Jean-Marc Kabundi tulingi to yebisa batu que Jean-Marc Kabundi awa tozalaki nanu na côté négatif pour tobisi bino que toza na au milieu du village wana Jean-Marc Kabundi azaki moko ya collaborateur abandi musika na IDPS ya mabezali que Jean-Marc Kabundi makambo azali ko sala lelo ezo honorer république wana te. Jean-Marc Kabundi azaki moto akobatela ekolo ye mutu falinde apesa honneur na ba gère wana falinde a sécuriser acha ordre pour bazolo bila biso ate que Jean-Marc Kabundi abandi ba désordre ne oyo depuis kala tokotala pe bongo na batangu bane ko welela place na Assemblée nationale au komona ki Jean-Marc Kabundi azalaki très agressif na kolongola ba député o bayaki wana na kata ensemble même ko bimisa ba policier bitumbebele binyami na kati ya IDPS wana au komona ki Jean-Marc Kabundi belé azalaki à l'auteur et puis abaneko mibimisa physiquement o ezalaki ko honorer penza chef de l'état te apesa ki chef de l'état passe mingi to soni pe na république wana mais le kola bazalaki na chef de l'état bombaki ezalaki makambo ya ko lobela ngote à l'époque parce que to bandaki ko bazalaki na bango na IDPS ko batela ya bango ekolo wana ko batela ya bango dignité to respect wana mais soki to yeli susu na se wana okomona que Jean-Marc Kabundi vraiment ayoki si pe ekolo wana mingi soni alobeleli pe chef de l'état te a honorer pe vraiment chef de l'état te na ndenge chef de l'état zelelaki tolobela bato ko ba kotala biso ke bino moko bozonga na ba image ya kala bokomona qui était Jean-Marc Kabundi. Jean-Marc Kabundi azalaki moto a souffrir to na Lubumbashi na tango oyo tokoloba bongo Moïse Katumbi azalaki gouverneur na mboka na yewana kuna mutu aye a sauvaki mingi plus tango ayoko zo souffle plus ezalaki tango comment Félix Tshisekedi président de la République tango komi mokonzi ne aya pesier force wana melelo komona ba acte oyo Jean-Marc Kabundi azali ko sala pour na chef de l'état non ezali décevant ezali loko peut-être lelo to lobby et honorer UDPS wana te. Jean-Marc Kabundi faye ba ki UDPS ezali parti oyo ba militant o ba bunda o lelo bazali ko pesa espoir lisusu na population wana na peuple wana pour peuple wana ayebi ke UDPS azali na démocratie azali na justice mais tango ya ko sala makambo yo est-ce que azozwa part et chef de l'état to azozwa part ya oyo komba oyo mokonzi ya mboka azwa ko bunda lelo yo soki ba famille oyo ba policier ba traduire na justice wana soki lelo ba komi na problème na la vie na bango n'est-ce pas que que Jean-Marc Kabundi nda komisi bango na époque na place wana basi na bango wana na banda bana na bango wana n'est-ce pas que bako yina pe Jean-Marc Kabundi wana Jean-Marc Kabundi a kisibi biso vraiment soni Jean-Marc Kabundi ezalaki ayotende na place au sala makambo wana non décevoir moi moké Jean-Marc Kabundi to signaler na batuke abundi trop depuis époque il y a papa Etienne Tshisekedi mais ce que zalaki moto oya koka ko respecter démocratie wana il ngoya ko zala ndeye yende fallait azala exemplaire
yende falaza la image ya démocratie wana po azalaki pembeni ya papa oyo apronaka oyo alobelaka plus démocratie. Mais comment na Jama Kabundi makambo yazali kosala vraiment eyokisi IDPS wana soni et le lot ozeli na démission ti lelo alobi kaka na monoko mais acte wana est-ce que asala officiellement est-ce que zalaki vraiment utile ki alobango communication wana force wana zo salela n'est-ce pas que Jama Kabundi a eu confiance est-ce que ça te que Jama Kabundi azolinga monter mokonzi mboka chez coup d'état Tokolobaka coup d'état te toi beta tia couteau dans le dos pour l'élection zoya to occupé de gauche à droite ça murmure de partout que social pene fandi bien est-ce que oyo zoyo kawana yango tazo linga utiliser na élection oyo koya Jean-Marc Kabounda comme élément à craindre na UDPS wana akomi ko bangisa ya biso ekolo ya komi pe ko bangisa ya biso IDPS ba militant place ozali télémama moké na décision oyo lobela mo moké Jean-Marc Kabundi wana po Jean-Marc Kabundi tokoloba yango bien azali moko ya élément ya mokonzi oyo to pesa ki espoir oyo to lobela ki ke lobby ako assumer ba rôle wana ko incarner ba rôle wana bien melelo ayokisi ekolo la biso wana pasi mingi yango toye to solo la bino bino bolo binini to so publicité to zonga juste après. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O numo na makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boy. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Désormais, vous allez suivre votre émission Tiamaloba, présentée par votre humble serviteur Grady Mouya et Tana sur cléboaoriginal.net du grand prêtre César Ngadi. Dans cette émission, nous allons parler de la politique, de la religion et pourquoi pas de l'économie. Alors prenez déjà rendez-vous sur cette chaîne YouTube cléboaoriginal.net du grand prêtre César Ngadi. Toko lobela, toko pesa bino maloba, bino nyonso bozali na maloba. Boya kotia na kati émission tia maloba. Magazine tse moko ya bana Congo, magazine ya ba Kongomani et pa yo bitoko pesa ba Kongomani nyonso makoki ya koloba. Ozali na eloko ya koloba, benga biso na ba numéro za affiché wana poto ya mbayo opesi la masolo ndenge kaka ezalaka na République démocratique du Congo. Alors bo s'abonner ebele na kati ya chaîne oyo cléboaoriginal.net du grand prêtre César Ngadi, toujours avec votre humble serviteur Grady Mouya, autrement dit le surdoué de la presse congolaise. Tozali awa tozali tozala kaka internet ezongi elengi Kinshasa nde masolo kipa Kinshasa ya bongo avec Keliki Alazola derrière la caméra. Voilà, boiti kotala bongo publicité ya biso. Merci Nabino Baibokolanda biso maître Olingato signaler que l'émission oyo cause à la partie pour la partie contre.
mais awa tokoti na biso na parti pour ya Jean-Marc Kabundi tolinga toyebisa bato ke Jean-Marc Kabundi pas na droit mboka wana ezali pays ya démocratie mboka wana eza pays ya loi mboka wana ekopesa mutu pe charge to compte pe ya koloba ke nga pe naza na droit Jean-Marc Kabundi peut peut-être sentir mais sécurité belé na famille na ye to monaki bongo ba gère ngo pe kaka ba yaki bakitela ki na ndako to monaki ye ba panzi mais na risque ezalaki moko soki bakuta ki ye est-ce que Jean-Marc Kabundi alinga kokufa te soki bakuta ki ye sur place est-ce que Jean-Marc Kabundi alinga ozo problème te botala pe côté pour oyo que Jean-Marc Kabundi aza mutu to lobela batu pe ke bato IDPS na parti na bango baza lokola ba fani ya Yansone baza lokola bandimi ya Marie Paul soki balingi ya bango ekolo to balingi ya bango partir bavanda kaka wana balingaka décision mosusu te alors que Jean-Marc Kabundi pe to koloba azali jeune azali pe na ambition politique na ye ezape mabete moi si beaucoup fana na ye 30 ans 31e année beaucoup ki na bino pe ko kabona ezanango normal bo regretter te azali moto pe amayele azali pe moto pe azalaka na ambition pourquoi pas lobi pas comme oyo ye pas kanisaka na moto na ye to pesa ye chance to yebisa ye pe ke vas-y ba tout pe o mususu balingaka ba idée politique na ye pourquoi pas ba soutenir ye Jean-Marc Kabundi azabongo moko ya ekolo soki azalaki étranger tene tolinga ko banga mais azali pe moko ya ekolo na biso akokani moko ndenge moko na yo muto zokotala na ndako Jean-Marc Kabundi aza na droit na ba o balingaka ye ba kende ba soutenir na bango ya bango pe ba idée oyo bamonaka ya bien pa ya Jean-Marc Kabundi aza na droit azali mwana ekolo to kolinga to signaler na ba o nyonso ba kotala biso ke émission oyo ekozala kaka te côté négatif émission oyo wanozala négativité na positivité to banda koloba boye ekolo wana ezali na droit ya kozala na ba vraie valeur que le plus tout comme pe Jean-Marc Kabundi voilà Jean-Marc Kabundi to pesi le monde to pesi pe force n'empêche que lobby ozala paix au-delà ya ozala ki lobby na IDPS zwa ba décision en état homme oyo moni eleki ya mabe po yo ndo zalaki na scène politique wana moto ayebi Tshisekedi lokola yo na minute oyo azate yo ndo zalaki na rôle ozalaki na rôle a ko jouer na kati ya politique wana nyonso bazalaki tout autour bazalaki na kati te babandai koyoka kaka beko yo ndo yebi babu yo ndo yebi place fuite ezali ndako yo vandite okoyeba mbula place etangaka ezali te donc Jean-Marc Kabundi force na yo mwana ekolo na ngai force na yo émission yo ekobanda kozala boye to pesi côté positivité to pesi côté négativité bongo yo lobi nini merci na bino ezalaki ya bino ndeko mwana ekolo tonto mwana ya bino ndeko na bino Patrick Masidi bongo yo lobi nini merci na bino